Je crois que maternité pesa. Est-ce que oui, l'hôpital on depuis quelle année? Bon, année na habité mais où meli. Ils ont l'expérience. Ils allaient bien. En tout cas, papa il y a 13 babotama. Maman 13 babotama. Donc vraiment. Oui, donc hôpital na wango ya ngoyo. Ba ko pe babotama. Oh là là, c'est que vraiment ça hôpital, il y a tant makasi ndeto lo ba ndenge gilelo. Donc hôpital pené tant. Est-ce que tout le monde fait la direction munene? Je sais pas direction ba benga ngo komboni. La direction venu makazo. Direction venu makazo. Donc ils a venu mais direction. Il y a direction venu makazo. Direction a venu makazo. Makazo on ezaki ni makazo balia comme note comme makazo. Makazo wana ezalaki. Voilà justement na question posée ça très bien. Il y a cadre na xayo makazo ezako duma. On va faire ça comme on. OK. Donc ne bon. Quand ne bino ne zappe pas bana quartier 13. Bo se manifester na kata ya biso podcast TV. Quand on a solo donc tu peux découvrir Makazo parce que babi oza venu ya Makazo. Voilà. To habiter Makazo parce que lona ba Makazo utaka awa parce que bateka Makazo ezaka awa to parce que sala rango. Mais quand on a guide Makazo papa longo donc il y a habito qui n'est pas découvrir. Biso peut y habiter. Binopé ne branchez pas, ne changez pas. Donc il restait toujours branché. Donc ne zappez pas. Oui, donc, ne zappez pas surtout. Donc biso c'est long to découvrir Makazo ngeza nini. Bon te venu. Les gens de moi. Monde sikoyo. Tant que on a fait une case. Parce que le pango yo, azaki grand commerçant. OK. On a besoin de baramikena ba 60 70. Donc le pango nous sommes nés. Hein? Dans Makazo on est. Makazo ngwango. On va passer comme Makazo. Donc ba lukati na presse. C'est vrai ça Makazo. Tout le pango na yeno so. En tout cas, mais quand on expliquer malamu, bala ne pas comprendre. Je tombe le pan à Makazo combat moto. Makazo. Donc combat mon patron azali yawa. Comme combat moto. Makazo ngo otozo kaka Makazo. Diga Makazo donc Makazo ndeza na combat moto mais le pan. Donc nako na kati tozo parce que ça Makazo. Parce que lona rango. Le pan à Makazo. Ce qu'on a ngina bana yo boye dans les sortes que soki mutu azali mwana ya 13. Ayebi comment Makazo te. Donc azali mwana 13 c'est un grand commerçant. On va avoir succès na 13 bango. Donc le pango jamune neti na presse. Donc ba kota presse. Ah d'accord, donc ba ressortissant nyonso ya quartier 13. Le pango à Makazo, je sais pas si on a bon ita kufa. Kufa. Ah OK, merci beaucoup. Donc il te comme na direction ya Makazo, to na lupango ya papa Makazo, to kutani pe justement na mwana ya papa Makazo. Bonjour maman. Maman kombo nani? Marie Makazo. OK, Marie Makazo. Donc direction to que direction ya veni Makazo donc bino nde ba Makazo yango. En tout cas, biso ko to kanti ki to so découvrir place ba lona Makazo ou soit place ba teka rango ngona na na yeba ba lona ngona ndenge nini. To mona rambu mo zo ke za lupango ya papa Makazo. OK, en tout cas paix à son âme, na paix à l'âme de notre très cher papa Makazo. To moni mwana na ye maman Marie Makazo. To ebité est-ce que toujours Makazo c'est ma femme est belle mais balexi sera oyo. Je sais pas pourquoi ka ba ina biso na oyo. Et puis pourquoi direction ya veni Makazo. Eza pona nini? Na ebité so eza pona nini. Na ebité s'il vous plaît. Est-ce que maman zolo babo ekota? To sela ka mikola nga oyo. Ah d'accord. OK, si on a habité mais quand on contacte sur biso podcast TV, babi direction avenue Makazo. Tout le monde m'a pas ngé belé mais ba ina biso ka awa. Si on a habité pona nini ka ba ina biso awa. Papa zaki nani? Papa azonsa musala nini? Là commerçant, da dépend ba pompe essence. OK. Aki na hôpital. OK. Na minute oyo nenga fina e. Toza siko na wenja Makazo na Pascal. Wenja Makazo na Pascal. Ape alaka wenja Makazo. Ba wenja kufa. Kwa ni wenja Makazo? Yemta sala kyango tondi ya biso. Aya bino mbosala ngo bote ba mesa ba yo teka. Ba futa mo pa na bino. D'accord. Mais ce que ba pompe essence na bino ça ba côté nini? Pompe essence na France.
La prince. Ekufa. Et puis nini susu. Awa atupeza kaka bato bafuki na balila. Wana 25 portes. 25 portes na kati ya lupango awa. 4 na. Ok. Oza lupango na nga papa tika kaka. Oh d'accord. Da onda tikilaki yo. Après bana misutu bazafi na oya bango. Ok, merci beaucoup et je crois que ba ressortissant nyoso ya Njili, ba ressortissant nyoso ya quartier 13, bino mo bosili ko landa nga kuna yebite nga pe na zaka na kati ya découverte. Ndenge ba misutu ba yebite ba na kati ya découverte. Lelo pe na yeko découvrir que direction moko aveni makazu ezalaka, papa moko azaki awa komexa makasi na kombo papa makazu, bana na yeba maman Marie makazu te ko découvrir bango lelo yo na zepisa bino ne zappez pas et n'oubliez pas de vous abonner massivement puisque ba édition boye ba découverte boye nulle part ya kaka na Yabiso Podcast TV bana quartier 13 na posa bo se manifester na kata chaîne bo s'abonner bo liker bo aimer surtout bo commenter bo zanga ko partager. Merci beaucoup maman. OK. OK malade. Merci beaucoup bye.